alobaka bien koleka ba médecin Zama seigneur binangai koleka ba professeur Zamo ya konsola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana Zamo ya kotama kambona nga koleka ba voka Zama pia ngai koleka ba pasteur Simi ya bina ngai sayo rezo kozala te Tina koma mobange yo kotikala nzambe na ngai Nalaki oe Ah, je suis... Ozo salelanga bolamu neti moto akana ngai Ozo salelanga ngolu neti moto azwanga na likambo Yesu Oyo pese sili na note kolobakisi mosusu Mayaki na ngolu papa nazongi na mapamboli Tina koma mobange yo kotikala nzambe na ngai Nalaki oe Bakisama molola pia wana, bakisama molola pia wana Yes. Zama motema malamu boye Zambe akotika te Zamba kolandela tina suka Zamba kobetela tolo Nalingaka yo na motema na ngai Bidanga binanga esayo Oswana kumwane nazaleki bolingi Nalaki na kozala na yo lokola nzambe Jésus de Nazareth olidere ya binangai Yo mokolekole enseignant pe enseignement ya binangai Kotika nga pe na konga nzambe nanga Zama motema malamu boye Nobada kobakola ngati lelo ne babate Apesi la binanga ekoma bilembwa litatoli Monamela mana viyo etikala kozala te Ndenge na latiela mana zoto bolamuna elata ngai Tina koma mobange kotikala nzambe na ngai Nalaki oe Beta mololo moi. C'est Aïe. Nasoka mololo, te beta mololo bien, on beta mololo. Yes. Nasena moi esengo ezalaka na motema sokoza na moto akokota likambo na yo Nasena moi esengo ezalaka na vie sokoza na epola kosimba pokweya te Nasena moi esengo ezalaka na motema sokoza na moto akokabola mpasi na yo Nasena moi esengo ezalaka na la vie sokoza na moto akonyokela yo susi Wapi molelo esengo na zomona esengo na yo Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. bakandengeni bie bomokili moto sakayo bakandengeni bie Esango luna yo Elevation nangaye Ezama wana yo Bitumbe komela kinga Na fongola miso Na mona mapinga Ya banjelu Mabundela ngaye Balongesa ngaye Na swa kimya Na tombola moto Na abandona zeo Poyo zalaki nanga ye Mobimba nanga ye Esango luna yo Elevation nanga ye Ezama wana yo Bitumbe komela kinga Nafongola miso Namona mapinga ya banjelu Babundela ngaye Balongisa ngaye Nazwaki bie Natombola moto Na abandona zero Poyo zalaki na ngai Jusqu'ici Tu m'as secouru Jusqu'ici Tu es avec moi Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable, ya kosala na moto. Makambo ekokana te, na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto Makambo ekokana te na famille ya bimeli Oza capable ya kozwa moto na putulu Yo tongoli ye ovandisi ye na kiti ya bokonzi Oza capable ya kozwa moto pamba ye Okomisi ye mokonzi Yawe na makoki nyonso Eza yo nde Yesu masiya na ngai Nayembela yo
natombola yo te mpo nini ngai ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimela balukanga na molili bamona ngai te bazali frappe n'aveuglement malimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai olataki na ngai ata natamboli na kati na moto nakozika te olobaki na ngai ata natamboli likolo na mai nakozinda te ngai kotalanga boye te na yo nasabilaka na nzambe ngai komonanga boye te na yo nazanabilaka na nzambe ata lelo natamboli makolo naza nabilaka na nzambe ata lelo naleli na etuku ngayo ngai naza nabilaka na nzambe ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta yawe ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimela balukanga na molili bamona ngai te bazali frappe n'aveuglement molimo mosantu arapelaka na ye bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, moi, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu es avec moi. Samberoyo, Doutine Mosika. Samberoyo, Doutine Mosika. Samberoyo, Doutine Mosika. Obakanda ite, Natela Moulaï, Oyo, jusqu'ici, tu es avec moi. Zikanda ite, Moulima Moussante, jusqu'ici, tu es avec moi. Mosika, Samberoyo, Doutine Mosika, Samberoyo,
bokotuna ye ndenge nini esalete na boma kosalela Yesu Masiya solo motuna tunami nzambe yendakelakanga bokotuna ye ndenge nini esalete na boma kosalela Yesu Masiya solo motuna tunami nzambe yendakelakanga nzela Yesu ya moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi mabe nzela Yesu ya moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi mabe nzela Yesu ya moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi nayokaki lolaka ntango masi apesi nikisana tosise kotosa ngai nayokaki lolaka ntango masi asasi komenga katosise kotosa natika nyonso mpona ye atalisi nzela alobi nakende nayo natika nyonso mpona ye atelisinga alobi nakende natika nyonso mpona ye atelisinga nzela alobi nakende nalanda ye nalanda ye nasalaka na soni te ya kotiaka liloba na yo mobombo oyo opesanga mpona koyebela yo nde oza lelembo ya motema na ngai yo nde oza lisoliso ya levi na ngai bapasaka minyoko ndala kobanga te nasalaka na soni te ya kotiaka liloba na yo mongongo oyo opesanga mpona koyebela na yo yo nde oza lelembo ya motema na ngai yo nde oza lisoliso ya levi na ngai kopasaka minyoko ndala kobanga te nayo natika nyonso mpona ye atalisinga nzela alobi nakende natika nyonso mpona ye atalisinga alobi nakende bibeka mpona ngai nekulusu nakoyoyo masi ya Yesu omike bibeka mpona ngai na ekulusu nakoma yayo masi ya Yesu yango ntina ya ndanganga nalapa na motema na ngai nakosalela yo kimoyo kosonga tina ndanga ngai nalapa na motema na ngai nakosalela yo kimoyo kosonga masi ya Yesu kambanga esimanga loboko totambolanga nzela eloko kotikanga mpe na penga kende baumi na ngai atalo nayo natika nyonso mpona ye atalisinga nzela alobi nakende nazalaki na ngai bembe
azongiseli ngai sala nanga nyonso lingi sela na yo nga nayebaki te na mitiki beta yesu atala likambo epa na yesu nazalaki nanga bembe navimasi azongiseli ngai sala nanga nyonso lingi sela na yo nga nayebaki te na mitiki beta yesu atala likambo epa na yesu na yo natika nyonso mpona ye atalisinga sela alobi nakende ingénieur solo na retour guitare solo na témoin na yo natika nyonso mpona ye atalisinga sela alobi nakende mokili oyo ezali na yano te mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo ata mokili oyo ata bebele ata mokili oyo ata bebele mokili oyo ezali na yano te mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo ata mokili oyo ata bebele ata mokili oyo ata bebele namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko ngai napesa yo te papa obele momoi na ngai ngana pesi na yo obele momoi na nga papa ngana pesi na yo namoni te namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko ngai napesa yo te papa obele momoi na ngai ngana pesi na yo obele momoi na nga papa ngana pesi na yo Bobele bomoi na ngai
ngana pesi na yo kobele bomoi nanga papa ngana pesi na yo ntango yeso na bomoi nanga nakoluka elongi na yo songangai nakuta mbongo na yo lobe koyakosunganga ntango yeso na bomoi nanga nakoluka elongi na yo songangai nakuta mbongo na yo lobe koyakosunganga nakosenga nobosiko ayokolo yesu nakoluka ntango yiso nakosenga noboliko okolo nakosenga noboliko ayokolo yesu nakoluka ntango yiso nakosenga noboliko osalaki nyonso papa kotenga na bika okamolinga na mabe lakisanga lelo nzela solo bodoma osalaki nyonso papa aponanga na bika okamolinga na mabe lakisanga lelo nzela solo nakosenga noboliko nayokolo yesu nakolika ntango yesu nakosenga noboliko Merci beaucoup. Bonsoir à tous.
Voilà, la fête continue, docteur. La fête continue. D'ici là, le marié fait rouler la tête. Vous dites d'ici donc ça va marier là. Le couple pasteur va commencer à entrer dans le mot et nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait ces années. Et l'autre personne s'inquiète. Balobi. Moto oyo asalisi biso awa mpona 4 événements akoya to akoya te na manière tozokelela kosakolela bi mavinga tiko komona bogeri mayaka elongona biye filme babebi bayebisi biso o mobali ya libala aza na manenga ezosika transport tozoya ya non, il est déjà là, dans peu de temps, ça va entrer dans les arbres. Ça a déjà prié, vous devez essayer de faire beaucoup de temps. Nous demandons aux membres du groupe Agir, ils vont également effectuer leur entrée très bien avant que le pasteur soit le groupe pastoral puisse gagner la salle. Mais avant tout, est-ce que nous pouvons saluer certaines personnes qui sont ici? Allez-y, vous êtes libres, c'est la fête. À la première déposition, nous voulons saluer tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Et moi, si tu peux vous parler. Les hommes. Et bon, la Bible est pour 500 hommes. Pas femme, pas de monter dans le mais le long de l'année, nous avons la base de la Bible et la carte de la Bible. Oui, ils ont gardé. Vous savez les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Ah, ils arrivent là. Nous voulons saluer les hommes et les femmes de Dieu. Non, ok. Voilà, on va nous saluer les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, le ministre, les docteurs, les prophètes, le prophète Pédosa. Saluez, papa. Alors, en ce lieu, nous allons acclamer la Basali Azam Benyon Satou, Baïna Oesika, tant qu'on va sauter les mains, nous obéissons les mamans Makoko, Namilolo. Les hommes de Dieu dans la salle, les hommes de Dieu dans la salle, levez-vous. Les hommes de Dieu dans la salle, les hommes de Dieu dans la salle, les hommes de Dieu dans la salle. Merci beaucoup. Tout famille la mission. On s'appelle la Bimavinga. Nangoba oyo. Tulito yamba akolege ya tata na biso. Na mosala ya nzambe. Na mosala mosusu mwe azali moto ya bakasi ya tebele. Bandeko nyonso tu ya art dramatique. Oyo biso tomesana kobenga bandeko ya mapoki. Bandeko ya théâtre. Esika nyonso ejwani biso nango esika totele biso peti ya bino maboko na bilolo.
oswanga jeunesse nyonso disipe nopesanga liemebe konduite opoye nasala kilikili otielanga bainterdit na balimite na vie me poko okotikala nyokoma nasengi obalola miso epainga nazali me poko okotikala souffrir nasengi obalola miso epainga nazali sacrifice kanga ponakala koyo sacrifice kanga ponakala koyo sacrifice loba ponakala koyo Eloyiminga moungu na yo andimela yo mpona boya kobebe osonga ye jeunesse nyonso isipela opesanga lide de conduite oboya nasala kilikili otielanga baetoli na balimite na vie me poko okotikala nyokoma nasengi obalola miso epainga nazali me poko okotikanga na pasi nasengi obalola miso epainga nazali sacrifice kanga ponakala yo sacrifice kanga ponakala yo sacrifice loba ponakala yo Bondela yo papa opemela ngakotoke nzoto silinga na bambuma na baretrete oyo nasala te oyo nakoma te oyo nakoma te oyo namela te oyo nalia te oyo nalata te nasengi yo sacrifice kanga ponakalaka yo sacrifice loba baba ponakalaka yo sacrifice kanga ponakalaka yo matona salona babondela yo papa opinelanga kotone nzoto silanga na bangoma na baretrete oba oyo nalia te oyo namela te oyo nakoma te oyo namela te oyo nalata te oyo namona te nasengi yo sacrifice kanga ponakalaka yo sacrifice loba ponakalaka yo sacrifice kanga ponakalaka yo Yesu ezewuti na motema ye oyo ebebisaka ye bombo ya bato eza oyo toleyaka te oyo ebomaka
via moto et se route na motema. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le bambou qui au caminé. Et maman, le bambou qui au kebele. Quelquefois, à mon oko yo kanzabe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Le lemo, samuki kasetuma kasamba. Maman, quelquefois, quand monoko yoka nzambe, quelquefois, cache-toi yoka Jésus, lolemo, samuki kasetuma kasamba. Mendimi, oli alipoko kama kasina kimya na motema. Mendimi, qu'on vivre dans la simplicité, qu'on s'en a banni à couper sa montée. Naïoka, nous avons bouillé à Canaï, pas mélange n'a pas mixage. So on m'a dit, mingina bi, que ban a vertige. Maman, maman, le bas mon cœur, yo que belle. Quelquefois, par un moment, yo kanzambe. Quelquefois, cache-toi, yoka Jésus, l'olemo, samuki, kasetumba kasamba. Oye bomaka, via moto, et c'est monté na motema. Oye bébé sacré, oh moye batorisant, tourné à petit. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le bambou qui au caminé. Et maman, le bambou qui au kebele. Quelquefois, quand mon oko yo kanzabe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Lolemo, samuki kasetuma kasamba. Nanimi, oli alipoko kama sina kimya na motema. Nanimi, qu'on vivre dans la simplicité, qu'on s'en va n'importe quoi sa moté. Oh, nayoka, zama boya kanai, babela shaba mixage. So on m'a dit mingina bi, que va la vertige. Quelquefois, quand on yoka zabe, quelquefois, cache-toi yoka Jésus, l'olemo, samoki, kasetumba kasamba.
cette prestigieuse soirée. Il s'agit bel et bien du groupe Les Achures. Moïse Azate Nakov Oyo, Monsakole Papi Mavika. Isakaka Aaron, Josué, et puis Hur. Moïse Ngali. Il y a de Moïse. Et bon, on a le monde là qui est. Avec amour, sous vos applaudissements, nous recevons directement les Achures. Est-ce que pour vous, on est plus de s'il vous plaît? Hey. Est-ce que ma maman va salir? Bazar. Bana la fois va salir. Bazar. Bana CFC va salir. Bazar. Nazo mona ndeto sa malili na ebite potokomia wa nazo santiri yote bwana CFC. Ondroza ne sengote za mawa beta molo la bien pa sali wana. Yes. Voilà. Sama motema malamu ye utaobanda kobokola ngai ti lelo lemba ngai te mapesira mina ngai kama bilemwa litatoli memelanga na bibo etikala kozala te ndenge nalatilama na nzoto bolamu na elata ngai ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai. Aye. Tiaka vone na charge soki esili charge soki nakomi kolemba yo énergie ya mbina ngai ntango basusu balali na butu makanisi ezotambola ngai yonere confort avi na ngai na ntango ya solitude sama ebide totete na badomene ya vi na ngai ti nakoma mobangi okotikala nzambe na ngai nalaki oe laka eloba laye nasoka toloba laye nasala mo elemo loba laye kosala nzambe na ngai pesa molola bien pesa molola bien. boloko nabongisa na baeraka na ngai ya bolenge osokiseli ngai yango na mawano ya bonzambe nzambo alobaka bien koleka bamedecin nzambo aseni abi na ngai koleka baprofesseur nzambo ya konsoma ngai koleka baninga na ngai ya bomwana nzambo ya koka makambo na nga koleka bavoka. Est-ce que c'est moi 50 ans dans ce monde et c'est moi 50 ans? Aïe. Yes. Dans ce monde et c'est moi 50 ans on dirait beau sepilité. Beta molola songi beta molola songi. Est-ce que ma maman basalia? Bazar. Nazotu na bajene basalia. Bazar. Bana CFC basalia wa. Ba beta molola nzamba sepela. Yes. boloko nabongisa na baeranga na ngai ya bolenge osongiseli ngai yango na mawano ya bonzambe nzambo oyo alobaka bien koleka bamedecin nzambo aseni abi na ngai koleka baprofesseur nzambo oyo akosola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana nzambo oyo akota makambo na ngai koleka bavoka nzambo apiya ngai koleka bapaster simi ya bina ngai sa yo rezo ekozala te ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki oe. Jésus. ozosalelanga bolamu neti moto aka na ngai ozosalelanga ngolu neti moto azwanga na likambo yesu oyo pesa esili nano te kolobakisi mosusu nayaki na ngolu papa nazongi na mapamboli ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki oe. Bakisama molola bien wana bakisama molola bien wana. Yes. nzambe motema malamu boye nzambe akotika te nzambe akolandela ntina nsuka ye nzambe akobetela tolo ye nalingaka yo
motema na ngai bidanga binanga ezayo osona mokwane nazalaki bolingi nalaki nakozala na yo lokola nzambe Jésus de Nazareth olidera ya binangai yo mokolekole enseignant mpe enseignement ya binangai kotikanga mpe na bonga o nzambe nanga zamba motema malamu boye naobanda kobokolanga ti lelo lebanga te apesila binanga ekoma bilembo ya litatoli monamelanga na vi oyo etikala kozala te ndenge nalatielanga na nzoto bolamu na elata ngai ntina koma mobanga ya kotikala nzambe na ngai nalaki oye Beta mololo moi. C'est aïe. Nasoka mololo, tu beta mololo bien, on beta mololo. Yes. Nase na moi esengo ezalaka na motema sokoza na moto akokota likambo na yo nase na moi esengo ezalaka na navi sokoza na epola kosimba pokwea te nase na moi esengo ezalaka na motema sokoza na moto akokabola mpasi na yo nase na moi esengo ezalaka na la vie sokoza na moto akoyokela yo susi wapi molelo esengo nazomona esengo na yo isoma oyo soki mpona nzambe te bakuya la vie oyo esi etianga moto na se est-ce que biso ba oyo bazali wa biso ba oyo bazali biso ba oyo bazali wa biso ba oyo biso ba oyo na ka molola ba oyo nzamba bazali la bolamu Jésus biso ba oyo soki mpona nzambe te bakula la vie oyo esi etianga moto na se biso ba oyo soki mpona nzambe te bashok nazwa ye na lokota matiti na nzela biso ba oyo soki mpona nzambe te mpona batrahison esi nazwa adresse na nécropole mpona nza na ngai kaka moponami ya nzambe malke bakomba ya watia ngai pembeni sekele na ngai lokokwa molu ya zaza ya zaza sali ya sika na bosani ya kala oyo namonelaki pasi ekomona na petero oyo alobi eleki ya sika eyeo oremplace soni na nkembo na yo na vilanga zambe na lola mosali ya sika na bosani ya kala oyo namonelaki pasi ekomona na petero oyo alobi eleki ya sika eyeo oremplace soni na nkembo na yo na vilanga Yes. amona aza na miso amonaka esika nyonso amonelinga elalanga na kanape baninga bazolalanga nazotanga plafond adona aza na mato yayokaka losambo akondima ayokelinga losambo ya jeni etoko baninga bazolianga nazoboya bilei minina se na moye ezanga suka kolela na ngai ezalaki lokola mbisi na kati ebale
ata naleli konfondi na mayo seya kolela na ngai ezalaki lokola bebe na kati ya zemi ata naleli mama soyoka te zambe na lule bosali ya sika na bosali ya kala oyo namonelaki pasi ekomolela petro oyo alobi eleki ya sika eo oremplace soni nakemona yo na vinanga pesa mololo ya biso baoyo Jésus. Clavier. Jésus. Pongo la clavier, s'il te plaît, ingénieur. Jésus. Ingénieur, pesa biso ba retour. Pesa biso clavier na retour. Pesa volume à clavier, s'il te plaît, ingénieur. Volume à clavier. Merci. Ça c'est pour toi Mpangi. Ça c'est pour toi Mpangi. Et puis birthday. Joyeux anniversaire Mayata. Sama motema malamu boye ndawo bana kobokola ngai ti lelo lemba ngai te ma blessure abi na ngai ekoma bilemo alitatoli memelanga na bibo etikala kozala te ndenge nalati lemba na nzoto bolamu na ye elata ngai ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai matiaka pone na charge soki esili charge soki nakomi kolemba yo energie ya bina ngai ntango basusu balali na butu makanisi ezotambola ngai yo ne réconfort abi na ngai na ntango ya solitude nzambe ayebi defete te na badomene ya bina ngai ti nakoma mobange yo kotikala nzambe na ngai nalaki yo ai biloko nabongisa na bayaraka na ngai ya bolenge osongiseli ngai yango na mawano ya bonzambe nzambe oyo alobaka bien koleka bamedecin nzambe enseigne bina ngai koleka baprofesseur nzambe oyo akosola ngai koleka baninga na ngai ya pomwana nzambe oyo akotamaka monanga koleka bavoka nzambe ateya ngai koleka bapaster simi ya vi na ngai sa yo rezo ekozala te ti nakoma mobange yo kotikala nzambe na ngai nalaki yo
bolamu neti moto aka na ngai ozosalelanga molu neti moto zwanga na likambo Yesu oyo pesi esili nano te kolobakisi mosusu nayaki na ngolu papa nazongi na mabamboli tina koma mobange yo kotikala nzambe na ngai nalaki oe Yesu nalaki yo kotikala nzambe na ngai nzambe bana na ngai nzambe bakoko na ngai naza na intention kochange nzambe te naza na makanisi wana te badossier ya vi na ngai eza liboso ya mesa na yo Yesu soki nalamuki na ntongo ozoyeba nini okosala obanda na ngai makambo deja osilisaka la ye nzamba fami na biso nzamba libota na ngai nzambo ya bokola ngai ti lelo alembi ngai te tina koma bokoko yo na nzambe na ngai nzamba libota na ngai nzamba motema malamu boye nzambe ya kotika te nzambe akolandela ntina suka ye Jesu nzambe motema malamu boye oyebani lokola nzambe alongolaka bato so malke bisengasenga na ngai papa olema ngai te misala na bina ngai ekotisanga nyonga bolamu tina koma mobange okotikala nzambe na ngai okotikala nzambe na ngai papa Yesu Yesu nzambe motema malamu boye nzambe akotika te nzambe akolandela ntina nsuka ye nzambe akobetela tolo nalingaka yo na motema na ngai bidera binanga somamowana ye nazalaki bolingi nalaki nakosala na yo lokola nzambe Jésus de Nazareth olidera ya bina ngai yo moko lekole enseignant mpe enseignement ya bina ngai kotikanga te na bonga o nzambe na ngai Tata molola 50 ans, molola 50 ans. Yes. Zama motema malamu boye. Utamanda koboko ya fatile no le babate. Bamesi la vida de como mi bonita toli. Omemelanga na vingo etikala kozala te ndengela nasela mana nzoto bolanga elata ngai tina bomama bande kotikala nzambe na ngai nalaki yo batiaka fonde na charge soki esili charge soki nakomi kolemba energie ya vi na ngai ntango basusu balai na butu makanisi ezotambola ngai yongeleka fora vi na ngai na ntango ya solitude nzambe ebine fetetenda bodomela ya vi na ngai tina koma mobonge kotikala nzambe na ngai nalaki yo biloko nakokisaka melenge na ngai ya bolenge nazongiselika yango na maono ya bozambe nzambe alobaka bien koleka ba medecin nzambe asenyaki na ngai koleka ba professeur nzambe akonsola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana nzambe akota makambo na ngai koleka bavokat nzambe ateya ngai koleka ba pasteur simi ya vina ngai sayo ezokozala te tina koma mobange kotikala nzambe na ngai nalaki yo Yesu azana matata olinza mbosala oyo etikali nazobangela yo te nazolenga te
nazana matatolia makambo salela ngai kala oyo etikali Yesu nazopangela yo te oyaya nazana matatolia makambo salela ngai na vi oyo etikali Yesu nateli yo motema ye nazana matatolia makambo salela ngai kala oyo etikali Yesu nazopangela yo te oyaya en général misala na yo eza ya masapote nzambe na yo ezomonana na misala nakaba te kosaka kasi ya yo te Yesu misala na yo eza ya masapote nzambe na yo ezomonana na misala nakaba te kosaka kasi ya yo te Yesu nazana matatolia makambo salela ngai kala oyo etikali Yesu nazopangela yo te oyaya bakanda suki ya Samson bayebi te uta na Nzambe bakanda Yesuki basimbi te bilaka Nzambe ya pesa tala suki ya sika ekomokota lisusu Yesu erero sali okati suki ya Samson fala okate motu yo katika suki nzoke suki mosu ekobota lisusu bakanda suki ya Samson bayebi te uta na Nzambe bakanda Yesuki basimbi te bilaka Nzambe ya pesa tala suki ya sika ekomokota lisusu Yesu mayata papa opesanga Jésus atelema nazaki bato opesanga Samuel atelema beli bokono bato basima moto banasima kotima okola fondation ezali reconstitution eza possible na Yesu misala na yo eza ya masaboni Nzambe na yo ezomonana na misala Yesu nakaba te kosaka kasi ya yo te Yesu misala na yo eza ya masapote Nzambe na yo ezomonana na misala nakaba te kosaka kasi ya yo te Yesu akosa Abraham takokosa pe yo te amen akosa Isaac takokosa pe yo te mayata. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons fortement acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, le consommateur de notre foi? Acclamons fortement. Mon sakoli rabi mavinga. Tonton Karis Kalambai. Lisoso mbote boayo. La fête continue. Nous allons essayer un tout petit peu de gagner le temps. Partons de notre programme, comme je l'avais bel et bien annoncé, que dans la dite soirée, nous allons recevoir une superbe jolie demoiselle qui par sa bouche sortira le mot. Comment on peut s'en apporter ça à l'église, hein? Je disais donc, nous allons recevoir une charmante demoiselle qui par sa bouche sortira le mot de la famille biologique Mayata. Et l'assistance, nous vous demandons d'applaudir lorsque notre chère sœur Belgérie Mayata Azopusana Tobeti Maboko.
Papa, maman, frères et sœurs, distingués invités ici présents, bonsoir. Tous nous sommes réunis en ces lieux pour un but, celui de la célébration du 50e anniversaire de l'évangéliste Jean-Paul Mayata, dit pasteur de la foi, notre Père. Cependant, avant d'entrer en profondeur de mon petit discours, j'aimerais juste me présenter. Je suis Belgérie Mayata Abouami, la grande sœur et la maman de l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Mais. Eh bien, comment? Pour ne pas vous choquer, je m'explique. Premièrement, il est né un certain 6 juin, pendant que moi, je suis né également un certain 2 juin. Alors, entre celui du 2 et du 6, qui est le plus grand? Vous avez la réponse. Deuxièmement, comment je suis sa mère? C'est parce que je porte le nom de sa mère Abouami. Je me retourne vers lui-même, l'homme du jour et l'homme de la foi. Papa, nous tes enfants biologiques, nous avons la joie de célébrer Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que tu serves avec plein amour, de t'avoir gardé jusqu'à ces jours. Sinon, un certain 6 juin 2023 allait être une date très compliquée et malheureuse pour nous, tes enfants, vu des moments sombres que tu as vécus. Papa, tu n'as jamais été un père seulement pour tes fils et filles spirituels, mais aussi bien plus pour nous, tes fils et filles biologiques. En ces jours de ton demi-siècle, nous te disons que nous t'aimons énormément, Tolinga Kayo. Que Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, te garde si longtemps et nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous disons aussi un grand merci à notre très chère maman Rita Mayata Tchala, à vous les invités de ce soir, et enfin, merci aux Agir, c'est-à-dire Aaron, Josué et Hur. Pour votre amour témoigné à l'égard de l'évangéliste Jean-Paul Mayata, ça reste gravé dans nos cœurs. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et bonne fête. Je vous remercie. Merci beaucoup. Algérie Abouami, très intelligente. Yo nani? Pona ngambo kuna zali yaya pe mama. Na koko. Yo koko. Ya côté ya papa Théophile. Ça dépend. Toi ya maman Dolo. Ça dépend. Mais à ce que je sache, na kibukoko na yo yo bano ye kusaka bango kaka. Ndeka sombinye. Ba danse ya bomwana. Vous en avez fait. Je m'en excuse. Vous en avez fait. Totalement. Merci. Ok. La fête continue. Voilà. Maintenant, nous allons appeler une personne parmi toutes les personnes de l'assistance. Ndekoana tokotanga kombote. Kasina oisika amiebi totalement. Na monoko na yende tokoyoka maloba ya groupe Agir. Les Agir. Ndeko bima. Et lorsque ndeko sopusana tozobeta maboko na milolo music. Stéphanie Djonga. Ah
de Dieu, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. En ce jour mémorable où nous célébrons le 50e anniversaire du serviteur et ministre de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, l'évangéliste international, né à Kinshasa un certain 6 juin 1973, et nous célébrons en même temps les 28 ans de vie chrétienne, 25 ans de carrière artistique et 23 ans de mariage. Car dit-on, derrière un homme puissant, il y a toujours une femme puissante. C'est pour cela la reconnaissance nous oblige aussi de pouvoir honorer cette grande dame, la dame internationale, la mère de la multitude, Maman Rita Mayata. Une dame qui ne cesse nuit et jour d'apporter son soutien pour l'épanouissement à cet homme de Dieu, pour un parcours parfait. Il s'agit donc de cette dame que nous demandons avec beaucoup de respect de se lever sous nos applaudissements. Maman Rita, Maman Banebele. Merci. Mwana membre. Merci beaucoup, maman. Prière de vous asseoir. Grande est notre joie de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre grâce et gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant et véritable, le seul vrai Dieu que nous célébrons, le Dieu du parcours de notre Père, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, le Dieu pour avoir tracé les lignes de la destinée de son serviteur depuis sa naissance, son enfance, sa jeunesse, sa vie familiale, sa vie artistique, l'éclosion et l'émergence de son ministère pastoral qui fait notre fierté aujourd'hui. C'est pourquoi nous, ces filles spirituelles réunis une structure internationale et chrétienne dénommée Azur, les Aaron, les Josué et Hur. Créée en date d'ici avril 2022, et la présentation officielle devant l'Église Centre évangélique de la foi en Christ, CFC en sigle, a eu lieu le 2 octobre 2022, dont l'initiateur visionnaire est notre frère de l'Église, Monsieur Bienvenu Kakuta Loalusiki Ladete Doudou, dont nous saluons en passant. C'est ainsi que nous avons choisi la date du 25 juin 2023 pour organiser cette soirée en son honneur, comme la structure Azur a pour l'objectif de soutenir ces grands hommes de Dieu, l'évangéliste international Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, et l'accompagner à toutes ses activités évangéliques et artistiques, car notre slogan est « Si tu connais Azur, pour Azur, viens agir. Et pour agir, il faut être agir. » Nos sincères remerciements s'adressent ensuite à sa famille biologique et ecclésiastique pour l'affection, l'amour et soutien manifesté à son égard. Nos remerciements enfin à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'Église Cœur du Christ, l'Église Centre évangélique de la foi en Christ du monde entier, à notre Père, tous les amis et connaissances qui ne cessent de les soutenir dans l'accomplissement de la noble mission que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui a confiée. Que les uns et les autres trouvent à travers cette adresse l'expression de notre profonde gratitude. Merci. Merci beaucoup. Aïe.
Merci beaucoup. Nous allons directement passer à la présentation d'une prestigieuse personne. La personne en question est un homme de Dieu que nous allons devoir lui demander de bien vouloir se tenir un tout petit peu debout et lorsqu'azoter les mains, tozobeta maboko na milolo. Yamba papa na maboko, yamba papa na maboko. Aïe. Joyeux anniversaire. Passons directement à la présentation de notre homme de la soirée. Septième d'une famille de 13 enfants, ce fut les décédés et de Madame Abouami Adolo qui est présente ce soir, dont nous allons demander et si maman Azali Nabandeko Basson Boyer Batelema Tobetela Bango Maboko s'il vous plaît. C'est ça la famille. Merci. La famille est sacrée. Libota Tofandi Nabiso et Longona Maman. Un choix dur. Un oui qui changea toute sa vie. C'est en 1995 qu'il décida de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Baptisé de l'église Le Bon Samaritain par son père spirituel Dokuta Miguel Yessi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous fêtons ces 28 ans de vie chrétienne et ça mérite également des applaudissements et acclamations. Homme de plusieurs casquettes, 25 ans de carrière artistique, membre et président fondateur du groupe théâtral Les Bons Samaritains depuis 1998. Est-ce que bande quoi les Bons Samaritains Bazalia? Est-ce que tu as les matobeti la bino maboko? Les Bons Samaritains. Aïe. Les Bons Samaritains. Luka Kimiana Motonyoso. Les Bons Samaritains. Luka Kimiana Motonyoso. Bonne année. Mais mon sakoli rabi ma vinga yambo etena continuer baibi singai les Bons Samaritains ezali pe groupe oyo esunga makasi po na kobota maya à cause de la foi. Ouais. Ezali bongo. Bongo hein. OK. Ngo. Merci. Les Bons Samaritains to petit maboko pour na biso moko. Merci. Ah, Batei à travers le théâtre. Aujourd'hui, visionnaire de l'église Centre évangélique de la foi en Christ, CFC en sigle, depuis le 27 novembre 2017. Bana CFC Bazawapi. CFC. Mwana maela le bakalokola. Satanaye. Merci beaucoup.
marié légalement à Madame Rita Sita Chala Mayata depuis l'an 2000. Est-ce que maman a coquille côté les mains pour toper sa bangombote pour 23 ans? Hey! Maman Zalaka Kabongo. Azala bongo, hein? Azala kaka nanu ya kotelema. A mérité, toi, mérité, te. A mérité. A oumela, toi, oumela, te. A oumela, o. Oumela. La charmante épouse, c'est elle qui a fait de notre papa Mayata Milanda Jean-Paul, pasteur de la foi, un père d'une famille. Et avec amour, tozosenga na bana buaye nyonso na table o bavandi bayana liboso to mona bango to beta maboko na milolo pona lokumu na nzambe. Les enfants, où sommes-nous? Les enfants. Batoto biko wapi? Boto nanga nini? Nini? Mwana mobali oyo te kozala motema moto te. Kozala motema moto te. Mwana mobali oyo bozomona oyo azali fils aîné azali mwana oyo alandi lokolo ya tata na ye. Pendant que tovandi awa, plusieurs personnes baza ba abonné na ye na ba réseaux sociaux. Au nom de LXBM. Mais kombo na ye ya solo ezali Bojeri Mayata. Ezande ye. Ezalagande ye. Na katikati elenge mwasi oyo azali wana azali lisusu ya ko présenter te pour quelques minutes précédentes azalaki awa pona kosala mot de la famille. Elle s'appelle Belgérie Mayata. Et nasuka azali pe mwana oyo tokoki lisusu ko présenter te po azali mwana oyo alandi mosala ya tata na ye. Tango balobaka moboti lakisa mwana nzela dès le bas âge tanga kokola moyen se détourner. Donc ye pe soko pesi a jouer rôle nyonso to ko pesa ye ki butata na ye lokolo eza na kati akosalango na lolenge oyo elongo bani. C'était la courte présentation de notre cher Jean-Paul Mayata Milanda et de toute sa famille. Lorsque bazo fanda bazo songa na bisika na bango to beti maboko na milolo. Karis Kalambai. Mon sakoli rabi mavenga. Toke na lombango. Oba bana posa kobina. Loba yembi bazawa to kobina. Kobine zawa. Eza na rendez-vous. Eh ben voilà tokoleka skoyo na remise ya bakado pour que tous wata ya kolia pe ya kobina. Le temps to benga pe bande ko na gâteau. Toke na remise ya bakado. Soko limba benga yo pona remise ya cadeau oyeka ko salinga sin. Mais toko banda bande ko dia ba commissaire ba kombo eza malamu wana to bengi ba nena le baka ba remarié to bengi couple pasteur ba ko avancer pona ko yamba ba cadeau soko yaki na enveloppe yaki na cadeau
Et ça va se faire, ou soit ça va se passer de la suivante manière. Ce qui va bengi kombo na yo, oye na lolengo e longo bani. Alors, mon sakoli, toso banda na groupe nini? Les 6 étoiles. Le 6 étoiles, Papa Maurice Matuta, Kambabiso, Nangonga Oyo. Ah. kotambola na ngai ona mpebolwe kotambola na ngai papa osakolaki lisusu boye opesi mitindo na lipamboli elananga nzela nakokende ona sanze tambila na ndako na yo atanaki mobange nanga papa nabengami na botambuma olobaki nanga ona pengole kotambola na ngai papa osakolaki lisusu boye. Et maintenant tozobenga les femmes de la foi, il y a Allemagne, les femmes de la foi de l'Allemagne. Et si que soit biso to posana na cadeau lolenge morona baninga nyoso posana. olobaki nanga wana pengole kotambola na ngai papa osakolaki lisusu boye pesi tindo na lipamboli elananga nzela nakokende nasanze tambila na ndako na yo atanaki mobange nanga papa abengami na botambuma oyo miso na ngai emonanano te matoi na ngai mpe okenano ti oyo mati mpe na motema moko te yango nzambe na ngai okomelinga. Je disais donc tozobenga ba femme de la foi ya Allemagne. Et puis si manabango tokobenga ba femme de la foi ya Angleterre. Si matokobenga association de la foi en Christ ya France. Nabandeli pour la bonne audition. Femme de la foi ya Allemagne. Femme de la foi ya Angleterre. CFC France. Ya Évry-sur-Seine. Tobongama déjà. Maintenant, tozobenga le femme de la foi ya Allemagne. Poussana, poussana, poussana. Le femme de la foi ya Angleterre. Le femme de la foi ya Angleterre. Poussana, poussana, poussana. Directement, nous appelons l'église centre évangélique de la foi en Christ France. Oye Jamina Évry-sur-Seine, Topusani Balamoko.
nanga borne mpe ngolu ekotambola na ngai papa osakolaki lisusu boye opesi mitima nalipa moli ela nanga zela nakokende onaza nzeta mbila na ndako na yo akanaki mobange nanga papa ye nabengami na bota momba oyo miso na ngai emonanano te atoi nanga mpe yokanana te oyebati mpe na motema moko te yango nzambe na ngai yo bombelinga eserela tetenola te yango nzambe na ngai yo bombelinga enga ekoma lobi bakobenga mama mapasi yango nzambe na ngai yo bombelinga afinga yo mozemba lobi bakopepa miswale yango nzambe na ngai yo bombelinga ai nakobefa te kasi nakodefisa yango nzambe na ngai yo bombelinga tunga mama na ngai ekotona biloko yango Et cette fois-ci, tokobenga boy Flat Hotel Wilt Palace. Bakolanda na mabongo na couple Platini Mobey. Je suis. Et ensuite, tokobenga couple Lububi. Na bandeli pour la bonne audition. Flat Wilt Palace. Balobi molongani ya papa Willy Talama kuyende motakoya. Akozala accompagné. Simana bango tokobenga couple Platini Mobey. Après couple Platini Mobey, tokobenga couple Lububi. Et pour l'instant, recevons Flat Hotel Wilt Palace. Hey. epai na yo ezali na ntina nayeba sundola mao papa epai na yo lokota nango Jésus pesa bana mengolo ekotambola na ngai papa osakolaki lisusu boye opesi mitino na lipa moli elandanga nzela nakokende naza nzeta mbila na ndako na yo tanaki mobange nanga papa abengami na bota moma oyo miso na ngai emonanano te matoi nanga mpe yokanano te oyebati mpe na motema moto te yango nzambe na ngai yo bombelinga jeserela tetenola te yango nzambe na ngai yo bombelinga ema yo ekoma lobi bakobenga mama bapasi yango nzambe na ngai yo bombelinga afinga yo mozema lobi bakopepa miswale yango nzambe na ngai yo bombelinga ai nakodefa te kasi nakodefisa yango nzambe na ngai yo bombelinga Et là, tomoni papa Christian na maman Laure Mbongo bayepe kopesa cadeau na bango. Sima na bango tozobenga directement association de la foi en Christ. Tozopusana.
nkombo ya masumu kolo na ngai afutela ngai yango bomoi na ngai ezalaki bololo lokola mai ya mara nzete mosamoka ya mara elamba ekulusu na yesu liberté apesa ya kosomba teo yawe apesaka ya ofele ya ofele ya ofele couple Lububi topusani bakozala suivi na couple Kantu Israël. Après tokobenga pasteur Romain Tseke. Après couple Blanchard tobongama couple Kantu Israël topusani pasteur Romain Tseke pusanaka déjà. Merci. ayesilaki ena mwana balingaki kokufa nabai kotala iwa ya mwana nanga mobikiso ozali nde wapi wapi yo papa lisiba ya maya bomoi oyo ekosiaka te nasalaka na promese ya apesa ngai ndenge ekokokisama nga nayebi te nasalaka na bilaka ya apesa ngai ndenge ekokokisama nga nayebi te mpona sezekele naboyi koyeba ndenge miku ekolata nzoto Couple pasteur Romain Tseke Topusani. On invite directement couple Blanchard Moké. Et également Tozobenga couple Jikaka. Imprimerie Topusani. Couple Blanchard Moké, couple Jikaka, pasteur Romain Tseke Topusani.